IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Combat était à cause étoile nae. Combat était à cause de ma malam. On s'amba bonisa qui bossa vinae. Parfois basakola bonayo que osa étoile. Mais ils ont remarqué le comment on a vu nayo. Il y a des combats par-ci par-là. Et ça à cause. Il y a étoile où est liboso na yo. Osa maudité, osa peuple béni par l'Éternel Dieu. Mais bitumba où est le maliboso na yo. Ezaka kelo komoko, eza étoile. Où est liboso vina yo. Joseph Wazaki étoile, mais Joseph manoto na ye ya élévation et kokisama kina nute. Quand baki qui est pas Potiphar, moi c'est Potiphar a commis ko provoquer Joseph ba makam jusqu'à ce que à cause de Joseph makambo que Joseph alinga kabimana et bazu Joseph ba boit que sous na prison. Joseph étoile na eza qui combattre. Joseph banda qui ko combattre mutu azala qui na promesse à élévation, mais le combat était le makil bosso na makas. Mais on a sepela rapport à Joseph azala qui toujours l'espoir na vie na ye que on nzamba loba qui pour na vie na ye et kokokisama. Joseph a persévéré qui jusqu'à ce que étoile à Joseph ezala qui briller na mission na batu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui baza combattu à cause il y a étoile où était le miliboso vie na bango. Étoile où on a provoqué les bango ba combat. Étoile où on a provoqué ba combat na Orient na Occident. Oko remarqué elo comment ko lisusu. Mutu oyo azana étoile. Bisika nyonso o afrikantaka ba combat elandaka e. Oko vande sika na baninga mais omoni bitumbela ndio. Bisika nyonso kozala oko remarqué ba combat ezolanda yo. Joseph bisika nyonso azala ki kombela ndaki. Na ndako baboti ne kombela ndiye. Na ndako Potiphar kombela ndiye. Donc bitumba ezolanda ye partout. Mais mutu azana étoile ba combat elandaka ye partout. Parfois vous remarquez le point kati na vie na yo. Comprendre le komoko que osa combattu. Osa combattu. Osa combattu, osa combattu. Osa combattu, osa combattu. Olota bandoto. Okangaka te. Basi monsieur ozolota bandoto mais bandoto ozokanga te. Et ça montre que olota bandoto ozokanga te, ça montre que étoile na yo eza combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Joseph était combattu par-ci par-là. Même si kazo fréquenté, baninga bazo bundisa, si kanyo sozote, baninga bazo bundisa parce que baneko remarqué étoile à Joseph et Joseph azanaba étoile moko kasi na vie na ye pour ba luka moyen pas étouffer à mot. Mais Joseph a persévéré qui devant la parole de Dieu, a persévéré qui devant ma principe en Zambé afin que un jour Zamba le ka komi mo samaka sa vie na ye, un jour ndoto anesa nini et kokisama. Amen. Deuxième point na biso, muto aza étoile, pour remarquer que toi nous a combattu. Et ça ba échec répété. Aussi échec ni pas libellé, mais au vandi atana mon côté. Aussi misala na tongo na 11h balongo liyo. Place nyonso ozalaka, il faut IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ndeko papa, shalom, shalom Zambé, à mon nom ndeko papa, ndeko maman. C'est le prophète papi Israël, les dons de Dieu. Je sais pas si tous les cas sous mkola lelo, IHP Média pour tous les cas qu'on transmettre, où ils allaient penser en Zambé. Pensez au tozolo belana, mkola lelo ils allaient tout parler c'est étoile. Mais avant tout banda émission na biso, na sepeli to bondelana na Nzambe, Adonai Shama, tout tiki moment oyo na salobo kono yanguya, moli mono mosantu et les kakokamba biso. Car la Bible déclare tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont le Fils de Dieu. Cher Saint-Esprit, joie contrôle, il y a moment oyo, il y a pensée auto transmettre et pas peuple na yo, car la Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous enseignons sur Isaïe, que cela soit anéanti, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons parler sur étoile.
Mais nalinga na touché point moko où est très important. Parce que mutu oyo aza étoile, mutuana, il faut comprendre que mutuana à cause étoile nae et même kaliboso ya vie nae bitumba. Tozomona Joseph azalaki étoile, mais Joseph azolota loto que 11 étoiles et 11 étoiles na sanza pe na ligne et ezogumba maliboso ya étoile moko. Quand Joseph aloti ndoto wana aibisi papa na lobi ke 11 étoiles wana eza bandeko na yo sanza pe na minzoto ezanga na mama na oto sanini tokogumba mela yo. Bible lobi à cause ya ndoto wana ekreaki jalousie, ekreaki haine pe combat au bandeko Joseph bazwaki décision il faut baleka kobundisa Joseph. Mutu nyonso oyo azokutana bitumba na vie nyonso ezaka masumu te, nyonso ezaka malédiction te, mais misusu eza étoile la vie na bango ne eprovokele bango ba bitumba na vie ne eboti ba combat et pas ba ennemi. Étoile ebotaka bitumba, étoile ebotaka jalousie. Oko remarqué ezana bato belé bazo inayo sans cause à cause étoile o nzambe atie liboso vie na yo. Nazo bisane komoko que parfois ozo rencontrer bitumba, parfois on rencontrer ba complications dans la vie. Nyonso ezaka malédiction en famille, même susu eza bitumba ou ezotele maliboso na yo à cause ya étoile o nzamba atie liboso na yo. Ndenge nini mutu akoki koyeba ke étoile na ye eza combati. Premier point on a touché eza na bandoto. Chaque fois ozolota ke ozobuna na batu donc wana eza signe que étoile na yo eza combati. Ozo remarqué na bandoto bitumba, ozo remarqué na bandoto bitumba nyonso, ozo remarqué na bandoto bazolanda yo, ozo remarqué na bandoto basoda bakangi yo, ozo remarqué na bandoto bakomba ezotelema par-ci par-là. Ce que monaka ba makambo bongo, il faut comprendre directement que étoile na yo eza combati. Il faut comprendre directement que eza étoile na yo eza combati. Comment on kaka teke eza ndoto. Comment on kaka teke eza ndoto. Comprendre que étoile na yo eza combati. Peut comprendre que vie na yo eza nabitumba à cause étoile o etelemi liboso ya bomoi na yo. Beaucoup de gens na sena moi ba combat etelemi la bango à cause étoile. Tozomona notre Seigneur Jésus-Christ tango abotami Bible ozoloba ke Hérode a remarqué que ezalaki na elembo moko mais elembo wana etalisamaki na nzela ya étoile. Étoile wana ebanda ko annoncer que ezalaki na roi moko oyo abotami mais roi wana azalaki roi ya ba juif. Mais Bible ozolobisanga ke eprovokaki combat à cause ya naissance ya Christ. Or, Hérode a remarqué qu'il y a un roi où la botami est provoqué combat. Mais Joseph a pas quitté le roi Mouezanani. À cause, il y a père Rwanda, à cause étoile, il y a Christ. Hérode a eu décision, il faut pas s'animer. Babo Mabana Nyonso Yamike. Babo Mabana Mike à cause il y a étoile. Bible Boma Kibana Nyonso Yamike. Yesu. Nzamba ye orienté et pas Joseph que moi na wana bakimise na mboka ya Égypte. Or étoile et provokaka combat. Na zebisande komoko parfois basakola pona vie na yo que oza étoile. Yeba ke kosilisa kolwana ba pesa ke oza étoile. Yeba ke avant étoile na yo ezala briller na misu na bato eloko se présentera liboso les combats. Bat bazana posa ba étouffer étoile na yo. Bat bazana posa ba étouffer étoile na yo. Étoile on les a la briller. Notre Seigneur Jésus-Christ était combattu à cause étoile na ye. Joseph était combattu à cause étoile na ye. Joseph babundisa ki à cause étoile na ye. Malgré l'autre qui noto ya élévation, à l'autre qui noto que papa na ye maman na ye pe na bande kone ba gumba mi liboso na ye. Mais pour professionnel kokisamaka et bongaki liboso combat était le maliboso ya Joseph.
Joseph azalaki na promesse ya élévation mais Joseph atombwamaki nanu te. Bandeko Joseph bazwi Joseph bakati bilamba oyo ezalaki ya bacouleur ebele, bilamba oyo ezalaki signe ya honneur papa na ye asalelaki ye, bakati ye yango ezalaki signe ya humiliation, batiki ye ni babwaki ye na libulu, apres kobwaki ye na libulu babimisi ye batieki ye na 20 cycles. Ntango batieki ye mutu batekelaki mutu wana azwi Joseph ake koteke pa Potifar, mutu azalaki na promesse ya élévation mais combat etelemi liboso ya destiné na ye, combat etelemi à cause étoile na ye, combat etelemi à cause ya bamatama malamu oyo Nzambe abongisaki liboso ya vie na ye. Parfois basakola mpo na yo ke oza étoile mais ozo remarquer loko moko na vie na yo, il y a des combats, il y a des combats par-ci par-là, et ça à cause ya étoile oyo eza liboso na yo. Oza maudité, oza peuple béni par l'Éternel Dieu, mais bitumba oyo ezotelema liboso na yo eza kaka eloko moko, eza étoile oyo eza liboso ya vie na yo. Joseph oyo azalaki étoile mais Joseph bandoto na ye ya élévation ekokisamaki nanu te. Ntango batieki ye epa Potifar, mwasi ya Potifar akomi koprovokele Joseph bamakambo jusqu'à ce ke akoseli Joseph makambo ke Joseph alingaki abima na ye, bazwi Joseph babwaki esusu na prison. Joseph étoile na ye ezalaki kombati, Joseph bandaki kokombattre mutu azalaki na promesse ya élévation mais le combat etelemaki liboso na ye makasi. Mais oyo nasepelaka mpo na Joseph azalaki toujours l'espoir na vie na ye ke oyo Nzambe alobaki mpo na vie na ye ekokokisama. Joseph aperseveraki jusqu'à ce que étoile ya Joseph ezalaki brûler na miso na bato. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui baza combattu à cause il y a étoile oyo etelemi liboso ya vie na bango. Étoile wana eprovokele bango bakomba, étoile wana eprovoke bakomba na orient na occident. Oko remarke eloko moko lisusu, mutu oyo aza na étoile bisika nyonso oyo afrekantaka bakomba elandaka ye. Oko vanda esika na baninga me omoni bitumba elandi yo, bisika nyonso kozala oko remarke bakomba ezolanda yo. Joseph bisika nyonso azalaki kombe elandaki ye, na ndako ya baboti ne kombe elandi ye, na ndako ya Potifar kombe elandi ye. Donc bitumba ezolanda ye partout, mais mutu aza na étoile bakomba elandaka ye partout. Parfois ozo remarke loko wana kati na vie na yo, comprendre loko moko ke oza kombati, oza kombati, oza kombati, oza kombati, oza kombati, oza kombati. Olota bandoto okangaka te, basini misi ozolota bandoto me bandoto ozokanga te. Et ça montre que olota bandoto ozokanga te, ça montre que étoile na yo eza combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Ça montre que toi nous a combattu. Joseph était combattu par-ci par-là, même si kazo fréquenté baninga bazo bundisa bisika nyonso zote baninga ba bundisa parce que banai ko remarquer étoile à Joseph et Joseph azana ba étoile moko kasi na vie na ye po ba luka moyen ba étouffer yango. Mais Joseph a persévéré devant la parole de Dieu, a persévéré devant le principe en Nzambe afin que un jour Nzamba le ka komi mo samaka sa vie na ye, un jour ndoto anesa nini ekokisama. Amen. Deuxième point na biso, muto aza étoile, pour remarquer que toi nous a combattu. Eza ba échec répété. Ozi échec ni bali ebele, mais ovandi atana mokoti. Ozi misala na tongo na 11h balongoli yo. Place nyonso ozalaka il faut babitumba etelema liboso na yo. Na quartier na église wenze musala classe pe batu bayinaka yo pamba sans raison. Soki osali constant wana na vie luka Nzambe na profondeur, sinon te okokoma koluka esika moko oyo kobatama parce que combat ezotelema liboso na yo partout.
na musala okende bo bitumba ozonga bo bitumba na orient bitumba na occident bitumba partout bitumba mobala koya movanda na mobali te musala ezo musala koya mais ovanda na musala te ozo remarquer ba déception répétée dans la vie ba ebisa okara je t'aime mais jusqu'à présent na ba honora yote il y a une sœur un jour aka koluka ngai ayibisinga papa nde naza awa ngai mibali balinganga ka mibali abatu nzamba pesanga mobali ya vie na nga nzamba sunga ngai ata mobali wana ozana mbongo te mais ezaka mobali ya vie na ngai mibali bazoya mais mibali abatu musu mibali bazoya mais avandaka na mobali te la sœur musu aza na mboka Suisse ayibisinga bavandi na mobali 2 ans et demi ata mukolo mobali atika koyebisa te ke na obime pa na bino mais la sœur là j'ai prié pour elle na ba moment ya ba prière na ba moment ba service na yebisi ke tika volonté nzambe salama na moment oyo yena mobali anta ba kabwa n'espace ya 2 jours nzamba yokutanise na mutu mais mutu na kokutana bakutana mutu na zo proposer makambo libala avant annuel sila il faut bima akende kobala c'est wana azaki étoile mais étoile les azaki combattre mais na banzela ba prière na banzela ya orientation na nzela lo sambo nzambe atsa en 20 basali na ye makamusu yo moko kokokate mais associé basala nzambo baza dans le bon parce que dans le domaine il y a le vrai il y a aussi le faux so kutana na vrai homme de Dieu à orienter au malam so kutana pe la mosala nzambe ya solote à ko désorienter au même la bénédiction na yo parce que il y a beaucoup de gens ils pambolé zaki ya bango mais ba désorientant bango a perdu appel ils pamboli na ye parce que la Bible déclare par ta faute tu perdras ton héritage nazo bisamutu moko qui ozana posa ba aider ozana posa étoile na yo mutu moko ayape ko soutenir yo na bitumba o etelemi liboso na yo afin que na option mosala nzambe wana afin que étoile na yo ezala briller ceux qui ont remarqué ba point on a touché malgré na touché ba point nyon sauté quelques points on a touché ceux qui ont remarqué yango longo la vie na on a distraction mais quand ça dans la profondeur Lukanzambe na losambo pe associer basala nzambe dans la prière afin que baleka orienter yo baleka koelo na prière afin que olonga bitumba o etelemi liboso na yo sans combat il n'y a pas de victoire soko lingi ba bengo molongi il faut passer par les combats c'est tout le domaine pour muto réussir il faut passer par les combats. Même notre Seigneur Jésus-Christ, pour le victorieux, à l'écart qui sur le combat, sur la croix de Golgotha, Abunda Bitumba Palonga. Nazo du Samutumoko, ont remarqué que Osa étoile, par rapport à la signe na pesi, que Bitumbe tele ni liboso na yo. Osa étoile, au gothique à la étoile. C'est pas vu à Joseph. Batiango lelo dans l'église nous sommes que Joseph azaki maudit. Or Joseph n'était pas maudit. Zalaika nzela onzamba mema qui pour un jour. Manzelo Joseph aleka qui lelo est dans l'enseignement pour na biso. Yo peut parfois le kana banzela. O eza très dur. O batiso ba moni bakolo bakioza maudit. Non, oza maudité. Oza ne pas tu ba remarquer la bénédiction de Dieu. Kasi na yo mais ba olinga ba créer yango comme maudit mais bible zolo ba o nzamba pambole kotika toujours kozala béni o remarquer ba signe oyo tozawa na za musala na biso pour tous les contacts c'est plus 243 97 15 15 722 plus 243 97 15 15 722. Ce que bengi na numéro wana okozwa ngai le prophète papi Israël
tosolola na yo pe na koleka orienté yo même na prophétie même na prière même na makambo ebele afin que étoile na yo ezala briller afin que o bénéficier na ba bonne chose o nzambe abongisaki likolo ya vie na yo. Que Dieu vous bénisse. Ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.